Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Na ko cesse jamais ko remercier bato nyoso tu balandaka ngai babengaka ngai na ba misusu pe babengaka ngai te oyo batalaka 5 minutes parce que tout le monde est d'accord et il en restera ici pendant longtemps kaka ndenge na lobaka 5 minutes ya lelo ezali exceptionnel. Boyebi que 5 minutes elobelaka kaka makambo politique mais lelo tozali kolobela makambo ya communauté parce que 5 minutes pe sogli kambo moko et quoi na communauté oyo déranger ba congolais 5 minutes et que ça la exception pour na kolobela yango likambo o na kolobela lelo bato belé balobakango tout bas mais lelo nga na kolobango vraiment tout haut parce que ezali makambo moko ezali ko déranger communauté vraiment comme tel mais ezali na kati ya communauté poto mona mitema mabe na ba congolais réaction na bango ndenge ezalaka lelo tozali kolobela makambu etali musique pas directement mais ezali likambu etali artiste musicien moko ya munene ya mboka na biso kombo na ye Koffi Olomide. Tozali kolobela dossier ya Koffi Olomide. Dossier na ye ya justice oyo azali poursuivi na France pour séquestration na viol sur mineur. Donc wana ndenge ba mindele ba lobela ki yango ndenge ba mindele ba pesela po ezala. Donc nazali kolobela affaire ya Koffi na ba danseuse na ye. Tolo ba penza ndengi makambo ezali parce que bato belé baloba ke ndengi ebima na ndenga mindele que Koffi Olomide a viola ba danseuse na ye mais tous ala quand même sérieux boyebi que dossier ndenge ebima na ba mindele mundele za ndengona parce que mundele ekozala pe ata mwasi na yo andako bovanda bobota akoki ne peut et pas mindela fundi yo que violer mindele pe ba kozonga considération au violer mwasi na yo parce que bango le fait ka ke mwasi au lobby na ye alingite au forcé pour na mundele zali viol mais or que bazo baté ba mère mususu ba moyi mususu bazaka na système nyoka laissé donc azoboya mais azondima azoboya mais azali kondima pona yeb sabino ka ke makambango ezali mystique mais nazongi penza dossier ngo penza to lobelango calmement congolais monguna congolais zaka congolais dossier à Koffi congolais nyo surtout a yebi que Koffi a viola ba danseuse té bon bino penza boko boulé que Koffi penza a vu danseuse a violé et ko sala maté parce que tant ba danseuse ba yaka koluka musala bazoya bayaka na ba intention na bango moko bo ngai na féliciter vraiment chapeau bas na danseuse moko na monaki a sala ki émission kombo kimi e koya a sala ki émission na Kisinjora petit na Kisinjora qui na salué mingi donc na PC bambote danseuse wana azaki pa Koffi akendeki pa JB a solo li penza makambo yo batu ba solo laka en katimini fi wana a lobby ango ndengi makambo na bango elekaka parce que ba danseuse so ba yeko luka musala et pas ba leader tant bayaka na ba intention pe donc tokolo ba la plupart bayaka na ba intention vraiment que non il faut avoir esprit à leader donc wana to se voiler la faste ba danseuse ba yebiango misusu ko tout temps accueilli ba parents ne bazotinde ba bindengo ke kuna penza yebaka ke hein il faut penza ba masolo poa et fongolo ba masolo mais to yebiango mais dossier Koffi nazo sabino déjà que na ba musicien congolais ba o ba yebi masolo ba nzele Koffi azana kati ba o ba yebi masolo ba nzele Koffi azana kati et puis oyo bazo ba nzele ya vrai et puis milliers ba nzele kitoko Koffi azana kati ngana zolo bango a connaissance de cause pour na yebi masolo musique donc ngana ko betela bino masolo ya Viva na betela bino masolo ya Zaiko na betela bino masolo Empire Bakuba na betela bino masolo ya Shockstar na betela bino masolo ya Wenga Kala na betela bino masolo ya Wenga Sikoyo parce que zali vécu na ngai ndenga nazali ya Koffi Olomide a rotina ngai tena lo balikambu
Wera rotina ngatena lo balikambu, Jiba rotina ngatena lo balikambu, encore moins Fali na Ferry. Donc bino se pla ke bozana ba journaliste moko bosoka zui micro na loba makambo yo na zanango na loba. Même si ezo plairte, même si eko déplaire ba misusu ngai so na zana kamba loba ya ko loba. Ponga mo nazalia wa donc Cléboa tout le monde est d'accord na l'équipe ba musicien belé na succès. Na l'équipe ba musicien belé na succès pe na l'art ndenge bazawana ba yebi parce que Cléboa wana soki zaki jingle belé le msusu na tondi ça Bercy na tondi ça Olympia. Donc musicien moraza na te a rotinda ngai. Donc na kansi Cléboa tout le monde est d'accord au mona kutu ba misu bazwa ba kombo wana ba saila ngo ba site. Ya wana boule kaka izongi ya nduliste na beta Cléboa original. Donc Cléboa tout le monde est d'accord. Donc musicien mon côté naza ko lobango ke akotinda ngai na yana lobalikambo po na ye ou bien na yana chrétien muninga po na ye. Donc parce que charisme na ngai na personnalité na ngai akokoka kututé. Donc tant na zolo ba makambo a lelo ezali na zolo bango parce que il faut na loba yango. Na lobi lisusu ke musicien oyo artiste congolais oyo yebi masolo ba momi Kofi Azana kati. Kofi Azana kati parce que so moni ba concert Kofi étant kalata sikoyo o mona ba momi mora bien, o mona ba vrai chéri, o mona ba marga kai, o mona ba marga kai ya bienvenue qui sombe la superstar, ame ba master nae. Ozomo apenda ke ba petite moko ah ya ba monti ke mais oko ke pe na bandule mususu o mona pe ba momi moko ya salité, ba momi moko ba zangatina, mais Kofi ayebi masolo ba momi. Ndenge na loba un jour na betre li solomo na bina viva muta mema public a basse ezali redi a miss na banzembo na ye ba msu ba comprendre ke ba kanisa ke onga na lobile msusu o ba musicien msusu bazali ba momi to papa bazali ba non papa ba momi pe ba bando ya pone ba ko ya ke 2 3 ba ye po ba ye ko tala papa emba ba ye po mas momi moko aye na compte papa emba o aye na compte ya sino aye na nini mais na zone ba public ezali ke momi moko ayebi mutute ba ye belé ba ye ko kota musique a viva po na elenga banzembo viva biso to yebi viva ba msu baloba na poto a viva bo yebi viva te bo beta li solo ya viva te donc so koti na trame ou bien koti na erreur na Châtelet pa yo ko beta masola Gare du Nord te il faut mutab apesa yo ayebi so masola Gare du Nord donc ngana zela na yebi la musique ya 4 miko na yebi viva ndenge banda na yebi viva donc so na zolo bango en connaissance de cause donc redi à mema public à vivre parce que vivre ezali na vis-à-vis avant mon momi ezali jeté il faut que ne ba mailika ba zaiko et puis ba Kofi et puis wenge tango yaki na moto nango wenge mutu et mimaki pe ba petite mora kitoko bo mona bango na ba biloko ba samedi wana piscine ya okapi ozomona ba momi mora bien bo pa ba mandoko landa wenge pe mais viva tozala ki donc ozomona penza ke mutu moko bo pantalon penza ungaro tina kota gorge zime les foutus azobina ye mokazana besoin kutu ya momité et puis banjembo vive ezaki typiquement ya ba mibali après papa mba kosa ba zèbre na ba jamusket mais vive ezalaki ya ba mibali public a basi ezali redi a miss muta mema wana na o répéter ngo mutati tembe asala émission na ko expliquer ye o penza ke banjembo ezalaki penza evani parce que redi a mema banjembo neti ya ba Kofi Olomide na viva Tibo mona ati redi avant d'arawana lemsu bolobeli kamba viva ya papa mba atelemeli yango parce que redi ba a contribué à viva et puis redi a yebi ba secret viva la musique type bo mona ke ba carrière redi a solo et kenda ndenge pe kenda te parce que azalaki trop fan ya kotika papa na ye papa wemba kotika vienne papa wemba alinga kotika yete a sacrifier lemsusu a sacrifier ma solo na ye o ifala ça l'avant parce que alinga ikazana papa wemba ndenge naza koloba sikoyo ke j'ai un faible pour petit nanga Fali Ipupa na lobaka ke atimba alongwa ata opportun alongwa pa Kofi na héros efale alongwa ndenge ba redi ba salate na pesi bino ba raison redi azaki trop fan na papa wemba azomona ka ke otika vienete mais petit nanga Fali Ipupa di Cap la merveille alongwa pa ya Kofi Olomide na l'héros efale alongwa akeya selma solo na liboso o azali na étiquette te ba beteli ndule na ba masane e ko simbate ya mibale album e simbate premier album e simbi deuxième album e simbi troisième album e simbi donc ngana lobango parce que na yebi musique Fali Ipupa azali numéro 1 na minute azali numéro 1 yango nazomona ke ba congolais to linganité moko Fali azosala makambo na age ne bino bo sara na succès bino bo sara na ndule
Nous les a pas si à Kosakanate. Zoa siko téléphone na yo, et zo sonné et sonara souté. Fali aux hommes makambo ça il faut congolais à féliciter. Moi en congolais mais bazo ko sa buzo ba moro zangati na ba comparaison moro à la con. Ba comparaison moro à la con parce que quand bandi maté OK fali makambo ça il faut to chai maboko. Nazo répéter en susu que fali pour pas numéro 1 parce que fali pour pas atimba à longwa na air moro et puis talandenge siko relationné na vene mopao. Afinga raité. Azalaka bien parce que atimba donc tozonga la suko makambu oyo ya Kofi na Zoloba on ezeka entre parenthèses to linga na biso congolais to linganité ya on a bomona ke yo sale exotique oza congolais sale exotique o mona congolais ko yate mukolo kozanga mbongo aye au déficit akimi akomoleka na nzela sima akomoka ne pas mvunchi mais biso to kosala makamnete ba chinois pas to kosala makamnete ba mvunchi mais congolais soki osali eloko alingi okoya soko koyite azali kozilaka koya akondo funda yo ti soko koyi akomi koseka yo soko umeli ebele akolobaki ozana kisi na félicitaka neti ba film avantage titi nzo film avantage au monde eloko ne yo ne umela parce que déjà aza muta mayele et puis ayebi commerce mais batu combien baloba makambe ebele te sur film avantage on a pesi mbote congolais munguna ne kaka congolais ce qui est grave na ka Kofi Olomide batu bakenda ko témoigner ba pirier bakenda ko témoigner le contre mais boyebi bien si mutu tout azotalanga yebi ke Kofi Olomide a koko violé dans ce stade mais ndenge ba memelango ke bana wana ba ya bazali na ba contrat mais star ni nango ya kin kuna asala ba danseuse contrat attaque de musicien nanango asala ba musicien asaleli ba danseuse ba contrat azalité mais ndenge bima na ba mindele ba mona ka mwana moka mineur a na poto bango bazo na ba marque na bango ke bona bo mutu asala ka musicien contrat ou bien danseuse contrat azate boyebi yango bien. Et puis so ba au violeur donc c'est que iko ba leader nyo surtout ya ndule na biso baza ba violeur parce que mutu moko tala aksanga musapelo bake ye alia danseuse te azalité pour bango nyo surtout ba liaka ba danseuse ezala nani na otanga ba kombote ba leader tout ba yebi ke ba liaka ba danseuse o ya lia danseuse te alakisa musap azate au moins des arrêts de sorte leader muso aliaka danseuse mazo signer danseuse ke ba mo so nazana ba massa ngai petite en toi ko revêté mais so nazana ba massa on revêté au moins un jour la petite vient manger so aussi bolongo hein bolongo li banzoto bomona ni mukolo za rasute au moins mukomo bo vandika mo danseuse pas abeti leader mbata botimbo bia leader wa zaka na masolo ezalaka ndengi wana donc muta wanga na tête donc soki Kofi aza violeur ba leader tout baza ba violeur parce que mutu alia danseuse ata moko tazate ti pe na ba presse na biso pe comment na ba presse na biso pe nde tolo ba boy comment mais na ba presse na biso comment mais petit nanga a dit l'ondele sera du ba stagiaire petit nanga zo ba stagiaire ba stage sera sili au mona de stage sera sili au mona journaliste akena ya za libre mais siko petit nanga na comprendre raté ba stagiaire tout basila donc makambongo pe na yebite petit nanga na lobite ke soki ndenge ne meyo za petit nanga na luika ke petit nanga di londola azorane ba stagiaire so ba sisi ba stage basili na kanisi petit nanga lembenza il faut jamais comparer l'incomparable petit nanga yo ndimaka na yo otala ki notice bien te mais a di londola azora ba stagiaire ba sora zu ba stagiaire ici la biso pe na ba presse et comment donc et comment ndenge wana so te pe makambongo pe ba viol et koya na ba presse na ba poto kutu ezaka mwana ba réserve na ba respect morobo mais ba journaliste akini wana soko ke ozuye donc yekuta azoya na boule ke il faut liaye pour kango masolo mais sikoyo ezalaka ndenge wana te ape na poto pe balia marape kaka mais ezalaka ndenge wana te mais sikoyo il faut bozo exemple ya vieux na bino le vieux na bino grand prêtre César Ngadi journaliste azotala oya ya na RD Congo info tango ezalaki ou bien ya na Kleboa pas original ba déranger ou bien ba masolo mora bolingo à ça la vidéo à causalate parce que grand prêtre César Ngadi masolo na mélange raté donc à mélange raté boulot donc et ça la racoute mais sikoyo dossier Kofi boye bien ngai awa donc na ebisi biso na répéter Kofi ko tinda ngai te musicien moko ko tinda ngai na lobate donc bozaka heureux na esengo ke bomo na net journaliste boye azola ba makambo efala loba. Donc Kofi ndenge pesa wana et pesa ke o a viola Kofi a violaté boyebi yango bien na pesi bino exemple mukolo oyo dernier maso lisolo mo bimaki boyo Kofi bakangi so ya pazo ya poto na bengi
mutumoko ba beba na Kofi mais na préféré ko terre kombo na ye na benga na bia tala masolo mutu wana tilelo ba beba na Kofi ba solo raté mais mutu wana ayoki malobi ah makambo ndenge neza pasi aza muninga na ngai congolais na kolinga te mabe na ye nzamba salisa ye mutu ngo tilelo ba loba na Kofi te. Donc pour dire yango na bomoni ke biso to lingani te yango na Kanambe azo saka en esprit na biso azu opposant ou à tous ces mutu azu opposant à tous ces mutu a pese mbongo a commis contre muninga na ye opposant a commis pour Rwandais ya Kanambe no kanachin yango na parce que congolais esprit za souté congolais personnalité za te yango na ba komi ko saka na biso. Donc ndeka na zoloba batu bazana bandako ba landanga ba yebike Kofi a viola ba danseuse wana te mais ebima na marque ke biso na biso ba congolais to lingana raté parce que mundela au monde ozo bisa yeke mwana ya mukia ya aza mineur ayawa ba futa kayete mundela o comprendre te ba association wana ya ba femme violée ya ba mineur et comprendre te ba obimisa ba marque mo bonga zo bisa bino siko Kofi penza a violé penza boniko Kofi a violé penza danseuse. A violé danseuse. Oh penza ko kangsa bango na mupiku penza pour abandonner quelqu'un na moko moko ako. A violé danseuse, a violaté. Mais biso na biso nde to lingana te ba o balinga Kofi te ba ke ba poati. Ba o balinga lemsu do pa goza jiba zuli kambo ba to linga jibe te ba poati. Wera zuli kambo ba to linga wera te ba poati. Biso na biso to lingani te. Dossier wana na vandisa ki yango boyebi ke ngana zali za Massa Manuel Schneemann. Dossier wana boyebi ezalaki ndenge wana te yango na vandi na tali na lobi ke non na kosala exception na lobela makambu oyo ya Kofi Olomide ya viol na na kati ya France awa oba landele parce que batu baloba na se ngai na bandaki na landaki dossier na zali mais wana ikomaki na dossier mindele na ndengi na biso ba congolais boyebi bien sûr que Kofi a violé et puis Kofi a koko violé na lobi ba star oyo ya musique congolaise o ba yebi masolo ba momi Kofi Olomide za na kati et puis po ba momi ba lingwa to zo mboka si momi o lingwa il faut za na charme et puis ba Kofi ana za na charme ayebo loba ayebi ba nini ke pas ko zo momi pe ba betile msu ba 3 semaines ba 4 semaines ali ekutu na zo memi na ba restaurant hein azo vous voyez ba msu ba yebi yango donc po to sukisa nazo répéter lisusu boyebi yango ke Kofi Olomide a viola ba fille wana te ba danseuse wana te pe akoki ko violer bango te. Parce que si on a besoin de momie, donc Aza déjà na momie n'a parlé à Kano et puis donc Aza Joe, ce gars a besoin de momie à violer et puis à violer pété bouillé bien on zande ngona mendenge kenda na ba marque na mindele na ba association ezaka ndengwana yango na pesi bino exemple ko oza na momie no kutu na parler bo vanda bo bota akoko no fundo pe que violer mindele pe ba en considération par le bac non au forcé. Mais bah éviter que bah moi monsieur César de bah moi monsieur César bah marque bah nyoka laissé donc azo sanita boy mais azo ndima mondela a comprendre te na yebisi bino ke bah star oya bah mboka na biso o bah yebi masolo bah momi donc Kofi Olomide azali na kati vient na libek lita bembo azali na kati Viechando pe à son âme Viechando oya na ba vivre na ba grand momi Viechando grand momi parce que ça na ba serné déjà ba zaki mystique alors na ba grand momi et puis Viechando jalousie ko sakanate Viechando na betela bino comme anecdote comme ke Viechando bimi na parler na yatika siko momi na parler a kuta yo massa oya ko tala ye o vande zo zila ye mais oza na problème na momi pe oza na problème wana makama Viechando na pe na ba momi mais nazo sabino public oyo muta obeta ba nzembo moko et memi ngulu pa ba momi ezali ready a misi wana nazo lo bango parce que na yebi makambo ezali ceux qui tembe botuni viennent en Yazaza les grands notables les kalaka ya vivent la musique azali vivant à expliquer bino donc ba mission soupe bazali na ba momi mais public nazo ba public oyo et memi ba momi na vive ezali ready a misi donc wana ka kezali pona yebisa bino ke makamba Kofi congolais po kaka to linganité yango wana omona mususu akei akeko poata mususu akei ko poata me boyebi yango ke Kofi Olomide a viola ba danseuse wana te donc ezali ka ndenge kendaka na pesi bino exemple donc ceux qui ndenge wana ba star tout ya musique na biso ba violeur parce que moko ta ko lakisa musapike alia danseuse te bango tu baliaka tu peux na ba presse pe komaka masolo ya ndenge wana donc mutute akolo ba ke oh ceux qui ndenge ni nazolo ba vérité ngai Kofi akotinda ngai te wera akotinda ngai te jiba akotinda ngai te fali akotinda ngai te fera akotinda ngana loba makambu te donc parce que ngamona za grand prêtre
Club, tout le monde est d'accord sur les qui single, mais na tondi ça Zénith, na tondi ça Olympia. Donc moutako tindanga teta nandenga na zabo. Eh yo, otindanga yo bi atala. Bino bobi combien de musiciens na l'équipe on a succès. Donc na zoloba makambo il faut na loba. Donc vraiment tolingana congolais tolingana yango na moni ke tozolingana te zoba kanambe hein azako nyoko la biso donc parce que tozolingana te. Et puis bon constater que ngana za pour ba viol, naza pour ba viol te. Nazali contre ba viol mais na pesi bino exemple car on a lobé les ali Kofi a violaté. Donc ce qu'on moni ba namike ba komi koya kokota ba danseuse pour ba luka moya ko vivre parce que ba moni musala mso ezali te nyoso to wana ezali foti ya kanambe kana chien wana mutu abebisi mboka yango na moni ke batu bazo vivre na souffrance. Donc yango wana lelo 5 minutes on a ebisi bino ezali exceptionnel pour na musique. Et la rara ya politique mais lelo na linga ki na lobela makambo oyo ya Kofi parce que na landela ki dossier na kansi premier moto ya lagisa avocat ya Kofi Olomide a expliqué makambo Kofi Olomide ezali ngai. Donc yango na baki non makambo il faut na kenango tina suka. Donc ceux qui Kofi a violé toutes les stars de la musique congolaise sont des violeurs parce que bango tout baliaka ba danseuse. Bango tout baliaka ba danseuse. Type na ba presse commune ndengwana sauf kaka ngamoko vient à bino grand prêtre César Ngadi na zolo bango bato bazotala o ya mona ka ya na RD Congo Info ou bien ya na Kleboa moi si ba déranger ou bien na ebise soki ndenge nini asa la vidéo azate donc pour na oyeba ke donc il faut jamais comparer l'incomparable donc masolo ngo ezandenge wana donc on ezaki vraiment il fallait na lobela ngo ezaki coup de gueule parce que eza makambu il y a passe na motema donc Congolais zuli kambu ulie ndengi ba chinois bazata ba chinois ndengi bazara basala sala ba makambo moninga ye ba et depuis soki congolais au sale loko na pesa exemple sale exotique congolais royate akoya mukolo zampia kalobi lingala tango o defisa ye akomo le kananzela sima et puis mukolo kanga abandi ko sekayo soko umeli alobozana kisi c'est ça congolais ezali malheureux mais ezali boya on monique biloko na biso ba chinois ba komote kango ba mvunsu ba ote parce que biso na biso tolinganité donc vraiment ezala ki il fallait na lobela makambu ya Kofi Olomide au sur viol nae na kanisi ezalaki exceptionnellement na lobi yango parce que 5 minutes ezali ya politique ndenge na lobeli makambu wana bobo sanate ke kanambe wana ifo azwa masolo na mbutu bien na dikosi wana to bosani yango te. Donc vraiment ndeka na lobaka na 5 minutes nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Pour battre bele bakansalem so grand et ngana yebi ko loba donc akutu so ngai kutu au présent mo yebo bazunga porte parole donc ngana yebi ko loba ko le kamende ngana yebi ko loba danger parce que ngai nazana ba casquette belé to kena makama mukanda ba je uti vous na robetango to kena makama ba yanke nazali de pas battu so za yanke moya zonga normal les atenga to yena ba français na be mission ya normal na lati costume na changer o yelinga na ki yanke na rosala ki yanke le passanga za mwana la musique ya tongo kutu donc battu so ba expliquer ngai papa mba kufa ba mso bazo expliquer bele yo ebi papa wemba yo ebi papa wemba ngaya chindongo moko boyo de sans allure donc ezalika ndengwana boyeba wana ezalika entre parenthèses donc nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi na politique parce que Kanambe Torotique il a tenté Kanambe à Rosa Masolo à Kosuka na 2018. Donc succès, donc je mets fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. Donc cette fois-ci ça sera de la politique. Donc merci une fois de plus de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. En 2018, Atato Lobelindou, les tozongeli politique, Kanambe akokufa, ba musicien soyi lelo Kanambe akufi à Longwe, Ndoule egozonga na poto makamutu egozonga. À très bientôt. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin de okima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi.
Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, c'est pour la TV. Chaîne Nabino Kleboa original. Boko banda kolanda émission Nabino masolo ya mikolo. Et qu'on a présenté na ngamoko Chanceline Bembo kitoko tina kati. Papa maman bolongola bana liboso ya télévision boko to la bango ba télécommande boko to bango na ba chambre pour ezali masolo et tali mikolo. En tout cas bokanga ba fenêtre, bokanga ba porte pour bino moko bozala besoin ya kolanda ngai Chanceline Bembo kitoko tina kati. Ibi sentiment oiza na kati na biso so to ki lekate koti. Poyoka sentiment de kaka biso so ko la libolo kitoko mama. Donc surtout ba mama. Maman vous aurez des déceptions na kati ya mabala na bino. Omuntu olali na mobali okima ozo mwasi musuli bana. Bino pe ba tonton o bozala kana ba makata mikie. Nous sommes bino. Ngapi na kopesa bino stratégie mususu o ko sepesa pe mwasi, on sait pas comprendre. Sentiment mobali za kana kati. Sentiment mobali za kana kati mama. Ato nuna na yo kati na yo. So za kitoko libolo mobali akokota okima te. Bolanda ngai bozane sembo en tout cas bosepela makasi on a pesi bino eza avant goût mais na yebi ke na oya bolanda ngai. Le 7 juillet, 19 ans après, Académie à Paris. C'est-à-dire que contre l'équipe tellement, il y a un autre bête là le 7 juillet, on a volé, volé pour Bangui. Jean Scram Nouvelle en bref, j'ai Bourron Pela, le professeur Lufo Sobalosa. Nazalina no mwana e tika kosalama we naziku nazalina no mwana moke tika kosalama we naziku sa propre charge. Ouais. Académie au complet 19 ans après, ça se passe à la Sainte-Père de Paris, à Villeneuve-la-Garenne. Alors checker, ça se passe où mon dogo? 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis chez Wade Moulamba. C'est Samuel, je m'appelle. 19 ans après, de la bonne musique. Pina Bongo. Bongo a crié à Sika. Dans un Pekaboko. Parce que tout le monde, maman Kalinga, troisième fois, aux ongles de Bisso à Paris. Mbalo, ça dit 3 jours. Est-ce que Batouangwa mette maman B ou Bébando qui batondi à Paris, aux ongles de Bisso 3 jours? En tout cas, expliquez Bisso. Merci, Mégui Papa. Moi, je pense que Jésus-Christ, il est le chemin, la vie, la vérité. Surtout la Bible de Genèse, Apocalypse, César a dit Jésus-Christ a qui fréquenté la ville où il a qui yambaye à cœur ouvert. Ce que tu papa, j'ai expérimenté. Na kotala na kata ba émission, ça fait aujourd'hui papa na la radio bikama na Facebook bikama ça fait 5 ans. Ce que yoki papa bato bazo dénoncer les mal, plus par exemple maman nazo bengo partir à Paris. Les hommes qui sont en train de coucher avec leurs enfants. Ceux qui ont talibans magiciens, on a qui nous salam, on a qui nous papa, il y a des choses terribles. Bato balandarabika, moi je pense qu'il y a des constaté. Ngai sœur Clémentine na vandi na Paris. Ndeka maman la servante de Dieu auti koloba na osenga ka na bandeko na Paris to bongwa na to tika mabe. Po ete tozo luka bandoki baza na bango te biso mo bandoki ya liboso
nga na ye ko yeba ke ndoki ya liboso ezanga moko à travers mosali na nzambe yango na posa na bino bandeko na nga ya Paris boya koyoka la servante de Dieu toi quand na 3 jours à Pamba bino mo boya koyoka et bo vivre ye en personne nga Clémentine so lelo na bongwani na tiki masanga na tiki makambe belé grâce ya liloba o nzambe atie na kati ya mosali na ye mama Grâce kalanga yango nde lelo ebongoli ngai nazaki na ye alanga tozaka biso mibale ngai moko na bengisa ye na Kisasa ya nanga na aye awa akomaki ndoki na ngai akomaki ndoki na nga pendant 15 ans ngai naloba na ya na ngai te et pourtant ba nanga bazao kende kuna pa na ye ya kobombana ya na ngai ta pendant 15 ans nazaka na l'église mais mama kalanga na yoki e kaka na message apesaka na 1 heure avec Jésus na koti na kati ya 1 heure avec Jésus malobo mama alobaki na moni ndoki ezanga moko. Shalom 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 peuple de Dieu na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu ngai kombo na nga mama Kika Françoise na pesi bino mbote na kombo na Yesu donc nga na ye pona ko confirmer kaka ke tozana milulu les 6 les 7 les 8 juillet na Saint-Denis na ngina loba nini ngai mama Grâce en tout cas tant na bande ko mama Grâce nga ndeko la ngande mutalakise nga mama Grâce tant na bande ko yoka mama Grâce na yoki na eko comprendre mama Grâce et pourtant na chrétienne mais na eko comprendre que repentance est le mot très nécessaire na vie à mutu tozo sambela mais tozo yeba ko limbisa te nga so kamwa mutu ko na église tongo midi pourquoi mais so ka likambo na moninga so yeba ko limbisa te yango nazo benga bino boya message mama kalanga ezaka te ko bandoki ndoka liboso eza yomoko des choses yeba ko limbisa te ozeba ko pardonner te or nzamba susinga biso futo yeba ko limbisa tout ça na bolingo yango na bana na nzambe le meilleur ezali yaka d'abord nga mama la bino na zo ko l'action des mensonges ya diable je vais témoigner dénoncer plutôt nini on a zalaki ko sala tango zaki na monde à ténèbres dans la sorcellerie dans le fétichisme dans la magie venez va donc nazako yande ko lakisa yo mensonge puisque le diable n'a rien. Si vous avez la connaissance sur les œuvres, le manœuvre du diable, vous serez vaincu. Véritable miracle yo eko kita ezali yaka soko sosolo sengi pardon sali repentance zambabika monga na ebi akokita le dieu de tikotak il va te délivrer surtout soko zali ne loko zabola tiki na kati na yo akonyokolo butu na moy o comprendre des paroles premier jour deuxième jour puisque troisième jour et rozalaka pardon les samedis puisque samedi rozalaka ka prière alors vendredi na ko démontrer na bana na nzambe les mensonges du diable samedi rozalaka prière et miracle instantané zamba kita akangola bana na soko batiaki eloko mabe na zabolo na nzoto tikala koyeba ke zabola zui problème très sérieux. Donc les 3 jours, c'est le vendredi 6 juillet, samedi 7 juillet et dimanche 8 juillet. Donc ezali masolo ya délivrance naba miracle instantané. Donc instantané zambala moko miracle ezomona na te ke oye lobi ozongi non mbala moko ye miracle et salami.